esengo ya okuta na bino sisi lelo na émission na biso Révélation Kimbangu. Révélation Kimbangu mokolo mwa lelo ezali bongo émission spéciale. Biso nyonso toyebi ete eyamba Kimbangiste eutaki bongo ko célébrer 100 ans ya ministère ya Tata Simon Kimbangu. Révélation Kimbangu témoin de l'événement. Mais à la coutume émission na biso tokosenga nanu loyembo nde tokoproposer bino boyeba nini oyo émission Révélation Kimbangu ekolakisa bino oyo elekanaki bongo na mboka Nkamba. Tolanda loyembo. Loembo kitoko epesama kibongo epa ya bandeko na sima ya kamera nde tata mama Vanda Landa nini oyo émission na biso Révélation Kimbangu eko proposer pona mokolo mwa lelo tokenda kibongo mboka ya Nkamba ya solo mobembo na biso ezalaki pasi pe tokomaki mise ezalaki inauguré mais bato pe bayaki Révélation Kimbangu ekutanaki na bato minene nde tokotika bino moko bolanda boyeba banani oyo tosolaki na bango na likambo etali centenaire ya église Kimbangiste. Tolanda. Mbote papa. Mbote papa, merci. Bandeko ya radio télévision Kimbangiste baza kotalo na ngonga oyo balingi bayeba tomoni yo ana Nkamba Yerusalem ko se présenter yo zali nani. Bon, merci papa, journaliste radio télé Kimbangiste. Natondi yo botondi ngai nazali chef de groupement à Ken engagement Fopa na secteur ya Loeta, territoire ya Luiza, province ya Kasai centrale na République démocratique du Congo oyo tozali. Mfumu tomoni yo awa na Nkamba Yerusalem ko yebisa biso nini motivé oya bongo na mboka Nkamba. Merci papa, ezali mbala na ngai ya liboso na komi Nkamba te. Nazalaki na bino awa na 2019. Tokutani na papa mokonzi ya bule ayebisinga nkumu na tindio otikali mutei. Kebengela ngai bankumu mosusu batikali boya Nkamba totala ndenge ya kosonga ekolo na biso Congo, ekolo na biso Afrique pour mindele batungisi biso. Tozwa sikoyo responsabilité na biso. Nde nakendaki papa ezalaki se tozonga na 2020 tokende Nkulumbimbi mais ekokaki te na bokono eyaki esalaki te ke tokoma mais ndenge Nzambe asongi biso nasali effort po awa nazalaki kosolola ngai moko nde nazalaki nkumu moko ya Kasai central pe Grand Kasai nde nakei nasali effort na ba papa na biso representant basongi biso toye na bankumu awa ya kokoma na 50 ya Grand Kasai nde tokomi na bango toye awa Nkamba totala bisika koko na biso azalaki abandelaki makambo na ye bon papa oyo nakoki koloba biso kuna yango na sengi tant tokosala video yo il faut tozonga nango tosala ndenge ya koluka ba mususu baya awa oyo ezali ko boma biso nde transport
Kumu tolandi yo papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisaki yo tokomi motei yo kei bongo na mboka Kasai pe osali effort ya komema bandeko na yo mosusu ntango yo ye na bandeko na yo okoki koyebisa biso na ntango oyaki mbala na yo ya liboso omonaki nkamba ndenge nini? Vraiment papa ntango nayaki mbala na ngai ya liboso so tozalaki kokanisela makambo ndenge mosusu me ntango tokomi awa nde ngai namoni te awa nde lobiko na biso bato moyindo ezali nde namoni te nzambe na biso ya bato moyindo azali awa nde pesi ngai impression nayebi te soki nini me nazosenga kaka nzambe na biso asunga biso soki mikolo ekoyaka ya baaniversaire nyonso tozalaka awa tozwaka force ya ndenge kokamba baekolo na biso mpe bisika na biso tofandi papa. Nkumu na ntango ya kala bozalaka na nguya me lelo na miso ya bato bakoma komona bino lokola bandoki me lelo totali na église kimbangiste bazali koconsidere bino mpe mokonzi akambaka église kimbangiste azali na posa ete boya mopanzi na ye okoki koyebisa biso role na bino bankumu mpona mabele oyo ezali nini? Role na biso papa kala wana so tozalaki kokanisa te kozala nkumu il faut ozala na biloko mosusu oyo esengeli epesa yo force c'est-à-dire biloko ya démon mais papa ngai ntango naye kamba nayebisi yo solo te awa nde force ezali mpo nga moko ntango nazongi mboka bamekimeki ngai epa bandeko na ngai toboma ye tosala ye boye oke teka mabele na biso epa Simon Kimbangu me nayebisi bango papa ngai ye nakendaki nde koluka tobima na bowumbu ezalaki te nakendaki koteka mabele ubie nini te mais force ezali ya nzambe na biso Simon Kimbangu tozali na papa Simon Kimbangu Kiangani atikali mikolo oyo aza kokamba biso bato baza kotala o balingi est-ce tokoki koyeba nkumu oza kimbangiste to oza no kimbangiste peut-être bato mosusu baza kotala babia azoloba makambo wana mpo aza ne kimbangiste te papa ngai ndenge nazali awa nazali catholique du sang papa na ngai mpe pasteur atanga seke ngai nazali kimbangiste te mais nazali kimbangiste nakomi kimbangiste po oyo akofelaki ngai azali moto moyindo azali congolais il faut nalanda ndeko na ngai olie nakende olanda moto mosusu oyo nazomona teke obie namonaki teke asalelaki ngai nini te oyo na palpe naza nango na maboko na ngai esalisi ngai mpe ekosalisa mpe ngai. Nkumu boye bongo na mboka nkamba le 6 avril 2021 centenaire ya yamba kimbangiste bino boye okoye koyebisa biso likambo nini boye kokanga likambo nini bino bankumu na tata Simon Kimbangu boye kokanga mpona biso bato mwini? Vraiment papa oyo toye kokangawa il faut tokangama liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani nde nguya na biso soki tokangami bien nde tokamba ekolo bien tomisangisa so moto oyo aza na ya mabe alongola abwaka yango tozwa molimo mosanto nde tokotambwisa ekolo na biso malamu. Matondo mingi nkumu tozali kodevelope malembe na émission na biso mais question monsieur koyeko kozala boye okomi na mboka nkamba awa toza na kati ya musée otali makambo oyo bakimbangisa bazali kosala tanke nkumu mokonzi ya mabele po mabele oyo eza ya bino esali yo ndenge nini? Vraiment epesi nga impression mingi naza impressionné tant ya liboso ya konyata mabele ya nkamba nzoto na ngai nayoki soki maladi soki nini ezalaki nayoki yango lisusu te naza na force mosusu oyo nazalaki nango te nde yango ekotinda ngai nazonga lisusu nde papa alobaki kende na tindi oyo otikali motei nasala ndenge ya te baoyo batikali
bayoka bolamo ya Simon Kimbangu neti koko na bango akufelaki bango sikoyo tokotambola bien bankumu na ntango ya kala biloko ebandaki komonana na mboka na ntango ya kala biso bato mulu tozalaki na nguya me nini esala ete pasi ekokaka kotika biso te me bino boza wana ndenge nini pasi ekokaka kotika biso te toza wana papa probleme eza boye totikaka oyo ya biso tolandi ya bato mosusu nde nini totiki Simon Kimbangu Kiangani so tokanisi neti Simon Kimbangu oyo mokolo kolo liputa tozoloba tokanisi biso neti ayebaki nzoka nde azalaki kokufwa mpona biso bato moyindi tolandi mindele lokoso ya mindele nde emonisi biso pasi papa yango wana ifo tolanda koko na biso po tokotambola malamu nkumu olobi ete tolanda koko na biso ezali esengo mingi koyoka yo chrétien catholique okomi bongo na mboka ya nkamba mpe ozali bongo na kati ya musée mpe okei bapesi yo mission okei mpe oconvaincre 50 chef coutumier baye bongo na mboka nkamba en tout cas totondi yo botondi sala yango lisusu koba kokoba obengisa bato baya me nkumu nayoki obimisi likambo ya nkulu mbimbi awa mpo na nini bokokende nkulu mbimbi bon makambo nyonso wana ngai naza na likambo ya te nayebi te nkulu mbimbi tokokende mpo na nini te me papa ayebisaki ngai yebisa bankomo mosusu boya tokende nkulu mbimbi me ayebisaki ngai te ntango tokende nkulu mbimbi wana eloko nini ezali te ayebisaki ngai kaka boya tokende nkulu mbimbi mpo tokosangana na bankumu ya Congo Brazza na Congo Angola na Congo na biso RDC mpo tokende kuna bino nyonso bokozala na nkulu mbimbi ouais. Kumu oye na mboka nkamba tokoki koyeba mpo na yo papa Simon Kimbangu Kiangani azali na nalandi kitoko te papa oye na mboka nkamba ozali chrétien catholique obeteli biso penza makambo ebele oyo yo vivre na kati ya nkamba me nakoki kotuna o motuna mpo na yo tant que chrétien catholique papa Simon Kimbangu Kiangani azali nani papa Simon Kimbangu Kiangani azali molimo mosanto nkumu papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosanto asa molimo mosanto tozobosana biso bato bayindo okay. Po moto soki aza molimo mosanto te nkolo Yesu akoki kokende esika molimo mosanto ezali te nkolo Yesu ayaki esika molimo mosanto ezalaki molimo mosanto papa Simon Kimbangu oyo mokolo akufaki akufaki akepamba te alobi na prison nakufi nde liberté na ngai nakobotama na kamba mokolo tata Simon Kimbangu mokolo akufaki nde papa Simon Kimbangu Kiangani abimaki wakonzi baye